Maman musique étoile et progrès. Le sac est kinyo. Moi pour na kesika koganga te. Ngomba ngomba la komatanga moko. Ngomba ya visite ya pasi ya mawa. Na matiko na olikolo na moni yote. Ezala kivango sendata. Na la mukina pongi danyo zalite ugo. Dibu kombe. Ya André Kimbuta, le haut sommet. Et pour papa et des sakinga. Kozala kana yo fidèle teo. Na chakite melelo yo nambimi. Te ozala kana yo femme fidèle. Olingwe zanga nango pemiso. Na linga kia miso kokangama. Bukombe. Chiquito Muchachino, fidèle de fidèle. La émission, je répète encore une fois, Dani Bokombe était une femme très intelligente, bien éduquée, parce que je connais ta famille. Toi, je ne te connaissais pas, Nagipoto, tu étais encore petite. Mais aujourd'hui, tu m'interviews. J'accepte. Kabila, le président élu démocratique, moi, Joseph Kabange, je suis à 100% d'accord. Donc, la voté, je l'écris haut et fort. Moi, je regarde la caméra. Mon président, c'est Joseph Kabila Kabange. Bolinga bolinga te, ezandeye. Tu es président Batata. C'est quand tu es président ici. Bonjour, les gens qui avant, Zando Yamone. Papa Wemba, Zando Mone. Oui, mais tu as pensé comme moi. Et ça te prend ça, les gars. Oui, mais tu as pensé comme moi. Papi et Pépi. Bah oui. Donc, papa Wemba dorénavant, la bengi yo, na piscine yo, Zando Yamone. Pour la Wenza Bitou, la peine à 17h, Batega, on a Zando Yamone. Yamone. La plus grande chanteuse, d'après moi, comme on dit, mais j'ai 30. Ah, mais je suis héritier parce que wana masolo solo na ngate ponga na sala kwa la masolo ya guerre héritier na banani tali bango yo solo pona nzema na sali golf soko yo yina ka golf bo solo ngate c'est ton problème c'est que bino ke na mwana poto ngatu na ba question bien na ko répondre bien na lobi ke na sali nzembo ya golf titre na ko médaille d'or golf ba yemba ke na wera po ba solo wera yena ndenge na bango ngabe na solo na golf man solo na ngabe na solo na wera tant que petit frère na ndenge na nga donc na sala ki nzembo ba sa artiste congolais na collaboré na golf té au golf na yeba na lobby mais 30 la plus grande chanteuse na héritier wana tambe ba yembi yango batu bazé belé merci mon frère na question na yo ndenge na yebisaki yo oyoka nzembo na titre na médaille d'or ciao toute question mosusu hein non azba kaza question na zonga na lengaki mboka ebonga lokola président Joseph Kabila Kabange j'insiste abongisi mboka asali banzela na mama Olive na bembi na yo banzela ngomoni na te mais bonga na tika kanga na yeka na lera Marshal Mobutu ozokosa na te on a bi banzela ebongi yo moni na te na tele ndenge ba joueur batamboli na tele ndenge Gombe koma na tele ndenge balabala musu au stade Martyr j'habite à côté hein ngana tika ngote na tika ka wenza ponga bi parce que moni papi pepa lobi qui chasse bongi et bongi quoi il faut dire les choses biso to lo banga grand point c'est ça nga dinga na kenda nga na za un mois na poto na kenda lobby au collabo qui chasse zo bongo ba bitila mutu temps ba lingité to dialoguer mami boko Dani Bokombe oui omoni ba combattant basa na guerre ya bango ba ko loba o makamara to za mboka liberté ngape na za libre na loba bravo président Joseph Kabila Kabange na ndimi na ngai yo dialogo na za pour insister ba ko bomanga na mutu il faut pas la pépinière ba mbote belé donc oui très bientôt la single hein ya papa Wemba wa yembeli nga chérie ça sera très bientôt la vidéo ayembi yo c'est vrai la boité mais pour le moment ozo lever la masolo na nga hein non l'émission na nga na sanga na te côté wana tu sais on va faire l'émission la boité mais nazo lever la pente mo ba otuna mais ba otuna ba zo benga laisse moi otuna bazotuna bato belé bazotuna alors on a profité en même temps c'est quoi papa mananga nani c'est le entraîneur na ye pour na album no yo entraîneur kasolo masolo na ngati yo entraîneur tegala masolo zanda munene ibenge mais ibenga za na football mais ibenge ya musique tu sais ça bongo mais non profiter en même temps pour on peut ça quand même papa mais faut ça ngamo autorisation pour inviter nos ngati non mais émission ngati
C'est moi qui décide quand même. Non, tu décides pas. Ah bah oui. On collabore. Bonne question. D'abord, je te remercie d'avance. Nous allons oui. mais parce que nous va congolais na poto, nous va fingater. Au moins tousser à faire tousser. Une belle femme comme ça besoin faire tousser na plateau. Donc yomogo nyoka longo c'est mon aîné. C'est mon oncle. Allez que maman nanga, asa grand frère nanga. Koko nanga dipinda, Madeleine ayebisa yenga mwana mokolo tazana foti balakisa ke mosapite. Basolo la na ye. Ntie on a bandia ngo ça fait 30 ans yango yo. Nyoka longo azali kulutu, abanda musique avanga, asali ba spectacle ba donc nako se comparer na yete. L'air a Dieu logo yanga il neve na ye. Faut que je sois fier de moi. Mais je pense pas que c'est un ingrat. Naganga kate na le bakate tie weza yanga, c'est vrai. Mais orchestre ya monene lokola zeiko langa langa. Kolomboka, a Dieu loko ya moto awana pote sali succès. Mais biso bana poto photo CP là. Na yebi ke mokona kota na nyoka longo. Vient nga Jersey, Joseph Mpola. Dia idia. Na libina monoko mboka dia idia. Donc naza muluba muzombo. Bon muluba neti mungala boende. Mais frère baki mobuto baki miso makasi. Donc naza ndoki. Yo moto zolo kanga pona poto ta de bosier. C'est pas possible. Merci, merci. Salut encore. Bango baza pour préciser que et le président Kabila Kabanga zo sala na Congo renisono ngala sali yango dialogue nous la mère mende continue ko yosala ngo tozana dialogue oui le monde ka tozana kati dia ngala sali yango o monde ba dialogue mais ba tout ba dialogue oh wera na kofi baswana ki mais ba dialogue na studio bino ko Félix Wazekwa te ah mokuwa bongo wana mona poto Félix Wazekwa azali comme ça na teke na sana 50 si tu n'étais pas né dans une bonne famille nanga lo mabe olobi ewumeli mais le 20 yango otasomba dila kingango na yo nokolanga non comme tasomba ki merci ya papa ana Mutunaline azobenga bonjour. Bonsoir. Donc nous en direct l'émission. Tozo yokayo poser question na yo nazana invité nanga papi IP. Donc, donc bonsoir Papi Pépi. Bonsoir. Oui, c'est celui qui a passé l'émission. Juste pour féliciter pour la sélection, pour salut, pour sélectionner tous les musiciens et puis les grands musiciens qui sont à Congo. On a deux questions à poser. Oui. Donc, encouragement dans la première question, album. J'espère que vous m'avez parce que vous avez pu album présent idée on est bon hôtel beaucoup manze mobanzete ya sekowa poto sala ba foridole wana motemeza banda kitema sona biso bokola nzembo kama banzete ya sekowa papi pipi banzete ya sekowa ba Gilles Masso Félix Wazekwa donc to sali César Ngadi MTV Mongo na yo moko on a relevé lelo et ça n'a pas critique était et ça réalité na commission président nanga Joseph Kabila Kabange na kotangela yo le président Joseph Kasavubu abotama nambo namboka Marshal Mobutu abotama nambo landa bien l'héros national Patrice Lumumba abotama nambo le vrai musée abotama nambo président Joseph Kabila président élu démocratique abotama nambo papa Wemba nambo nyoka longo na Kofi Olomide nambo Wera Son nambo Jibia Mpena nambo Fali Ipupa nambo ngana za mwana kisasa na botama na kini naza penda kinua donc on a le rôle Edibara des cas innovatifs bientôt na kata kini c'est bien parlé Radimu ya tozoya na kata kini mami il est là dia de bango ngabela otile tante ba gros bisous na kotile mami il est là na bosani ngabela zopesa bilo bambote bele ba dosu batala ko badinga ouais ngabe boswara ya ngwana à très bientôt sur votre site internet à très bientôt R de Congo Info Congo oye toujours Cléboa César Ngadi Kabila oye
Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Ça dépend à l'heure que vous allez suivre cette émission avec moi-même, Dani Bokombe Tsunami. Elle veut dire vraiment la femme du patron, quoi. Ou Talaka, ou Linga sur votre site internet rdcongoinfo.fr. rdcongoinfo.fr, c'est le site de professionnels. Babi, hein, où il y a site où il y a cadre, il y a pas un pambaté, mais mission a bien débrouillé, mon araka kandi boutala biso. Votre mission à cœur ouvert, en nouvelle formule. Oui, très bien. On est dans cette émission il y a longtemps, mais là, on a changé un peu, quoi. On a changé toujours ça là, émission d'Abisso à cœur ouvert, mais na téléphone. Tu vas poser des questions parce que tu billet, notamment la Abisso banda ou ozarate, hein, ba YouTube pourquoi vous tournez des questions, pourquoi vous savez qui vous êtes, nandako. Mais tu peux avoir une opportunité, tu peux avoir une chance de poser des questions à une news au Bolingi. Mais bien si tu t'es posé un sujet et une émission, tout ça là, vous invité au nous pour le monde, ça n'est pas invité dans le Royamba. Alors vous posez des questions à une vous fingatez pour te dire congolais toujours critique. Mais la critique n'a pas ça doit améliorer un peu la émission d'Abisso. Donc voilà. Pour commencer cette émission, très chers amis, nous faisons na Dani Kasongo aux États-Unis parce qu'il y a un solo, il y a sponsor, il y a une émission Oyo, sans oublier Tata Pichen et Badjo Kasongo et ma copine Adjovika au hasard à Londres et sans oublier Manti Mandombo. Mandi Kovanandi Lulu vraiment, Nazana Esengo Mingi. Il y a représenté Bino, invité Nanga, Botalaki Sports ou tout ça là qui, na site Nebuso, Botalaki, ils ont défilé na internet, na Facebook et tout. Bino Nazali na, ni na lobaki na sport qui est babi, mon apota kala, hein, Bino Moboye Bikaka, le monsieur Papi Ipipi. Bonjour. Bonjour, la sublime Dani Bokombe. En tout cas, très heureuse, vraiment, je suis très heureuse et flattée. Vraiment, pour la première fois, l'émission qui est ouverte sur le site rdcongoinfo.fr. En tout cas, moi, je te remercie de l'invitation de César Ngadi, car j'ai suivi aussi vos émissions. Et c'est vraiment rare que j'accepte des émissions, de le faire, mais qui peut refuser avec telle présence, avec de beaux yeux qui peut refuser à toi, Bokombe, de faire une émission avec toi. Donc, c'est-à-dire, j'ai essayé d'apporter un petit pierre dans l'édifice pour toi et pour RDC Congo et pour César Ngadi, l'ami que j'aime depuis longtemps, pouvoir toujours Cléboa. Merci. Merci à toi. Voilà, très chers amis, donc là, on va commencer notre émission. Boumou Nassima, Blaise, Auzabilise Nassima, vraiment. Le toujours le blanc où est l'album. Petit joueur, hein. Et ça, Nassima, Boumou a petit joueur, ça sera peut-être une topée sa vie sur date où ils ont prévu, on a oublié. Et puis, on a vu sur les musiciens.
Et ça, il y a les malbossés, ça, dans la communauté, là, il y a évité l'union, on salue bien, on salue qui. Vous savez, les gens qui se souviennent, ils ont parce qu'on rassemblé, les grands musiciens, les grands chanteurs, qui sont Mbelayo. Oui, c'est la matinée. Parce que vous savez très bien, très chers amis, que na ba mboka na biso ba congolais pour quand moi mususu jiba embela mususu a embeli mutu mususu ils ont toujours problème. Il y a toujours problème non embate o abendanga gaz o salani tout ça bon makambona ndi pas ça alors yo rassembler bango nyusu ba embeli yo ba embi na album na yo mais tout comprendre t'expliquer ba nyusu ba na biso na site biso R du Congo. Pouvoir nous nous allons envoyer un grand musicien comme Papa Wemba, Viedjouski et King Kester et Menea, à Yemba qui avant à Koufa. Merci Dani Bokombe. Avant de répondre à ta question, je voulais d'abord remercier, étant que sélectionnaire, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Car personne n'a oublié que nous venons de gagner la CHAN au Rwanda. C'est symboliquement nécessaire pour nous. Alors, à tous les joueurs de la République démocratique du Congo, de l'équipe nationale, bravo, bravo, bravo. Et l'entraîneur Flora Ibenge, qui est vraiment d'origine congolaise, congolais, c'est pas un occidental, c'est du bon boulot. Merci. Et je remercie, je profite de l'occasion de le dire vivement, haut et fort. Merci le président. Merci, président Joseph Kabila Kabangi. Dialoguons. Merci, monsieur le président. J'adhère au dialogue. Ce que vous avez fait, je ne l'oublierai jamais. Merci pour le Congo, pour l'honneur de notre pays. Merci à Denis Kambaye. Merci à toi, le président de l'Assemblée nationale. Merci à Général Kanyama, merci à Yandré Kimbuta, et tant que Parisien, depuis des années, et tant que Congolais, fier de l'être, je remercie d'abord mon président élu démocratiquement pour tout ce que vous avez fait pour que l'équipe nationale soit au zénith. Et je l'ai dit. Et tant que sélectionnaire, je vais répondre maintenant dans la musique, parce que c'est mon domaine. Je remercie d'abord tous ces gens-là, parce que c'est tout à fait nécessaire. Ta question, je reviens. Oui. Qu'est-ce que je fais? Pour ensembler tout. Je n'ai rien fait d'extraordinaire parce que je pense que MTV, le caméraman le plus nécessaire, le Bogar de Paris, il est là. Regardez ça. C'était pour la première fois dans leur vie artistique. Papa Wemba et Sam Mangwana. C'était dans le début des années 80. Je l'avais déjà fait. Merci. Regardez bien. C'est écrit quoi? Papa Wemba, Papi Pepi, Sam Mangwana et tous les autres musiciens. Donc ça c'était le début. Quand j'étais encore élève, mais en étant élève, j'avais frappé très fort. Pour la première fois, essayer de réunir l'international Sam Mangwana et Papa Wemba qui sortaient de l'auberge, qui venaient, ce n'était pas facile, je l'avais fait. En partant, regardez ça. Je suis le seul artiste musicien congolais qui présente Papa Wemba sur une pochette, sur un album. C'est toujours Papa Wemba qui présente les autres, c'est le formateur des idoles. Mais là, regardez bien, c'est Papi Pepi qui présente Papa Wemba. C'est-à-dire, l'expérience que j'ai acquis chez mon vieux, le regretté Luambo Makiadi, chez Yantessa, chez Diosé Kambokuta, c'est Lola Djangi, m'a autorisé de faire des chansons et de présenter. Parce que quand je présente, je ne suis pas meilleur que Papa Wemba. Mais l'album et les chansons, c'est l'album et les chansons de Papi et Pépi. C'était Papa Wemba était mon invité. Il a bien voulu assister, participer à titre gracieux. À ce moment-là, je l'avais fait. Donc, aujourd'hui, si j'essaie de réunir, comme le président Kabila Kabange le dit, dialoguons. C'est pour l'honneur de notre pays. Alors moi j'ai essayé déjà de le faire avant les dialogues, qu'on dise dialoguons. Moi je l'ai déjà fait. Kofi discute avec Ouera, je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Mais c'est des artistes quoi. Parce que je connais Kofi avant qu'il soit mon papa. Donc c'est la musique
de notre pays, c'est le Congo. Quand nous sommes unis, on frappe fort. On a vu au Rwanda comment on les a gagnés, quoi. Ils étaient chez eux, hein. Mais nous, on était combien au stade? Tu vois, je le dis avec fierté en tant que Congolais. Et c'est pas facile, c'est vrai, de réunir tous ces artistes. Parce que c'est des talentueux, hein. C'est des grands artistes et c'est des grosses pointures de notre pays. Mon père au 13e apôtre, vous connaissez. Personne ne peut le présenter. Papa Wemba, papa de Maître Gims, oui, notre enfant Maître Gims. Oui. Et il y a aussi Gloria Boulou-Koutoukadiou, l'ami personnel de César Lozoubou. Oui. Donc, j'en oublie même. Ce n'est pas moi de le dire. Serge Mabiala. Oh, c'est le meilleur chanteur. Serge Mabiala, Stino Moubi, Lansalandou, Popolipo, Nibo Makanta et King Kessel Menea, paix à son âme. Ah, King. Merci, merci, Doudou Adoula. Je répète ceci encore une fois à tous vos téléspectateurs, les gens qui regardent les réseaux sociaux. Ils sont venus participer à mon album à titre gratuit, c'est-à-dire gratuitement pour les gens. C'est-à-dire, je connais leurs valeurs, ils savent, ils connaissent mon talent, on se complète dans la vie, on ne se soustrait pas. La soustraction, ce n'est pas pour nous les Congolais. On a vu, on a additionné l'équipe nationale. Quand je me nomme sélectionneur, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que Papa Wemba. Je suis meilleur que Kofi, je suis meilleur que Werason. Non. Parce que Ibengue, il a sélectionné les 22 joueurs qui ont apporté les trophées au Congo. Mais il n'a pas sélectionné tous les joueurs, même des amateurs, des joueurs de football de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Ibengue, Florian Ibengue, il est l'entraîneur attitré et qui a un titre parmi tous les entraîneurs qui se trouvent au Congo. Donc quand je me prénomme sélectionneur, parce que j'ai eu cette chance-là, de les rassembler. Mais vous n'avez pas sélectionné JB Piana, pourquoi? Non, JB Piana, c'est mon frère, papa chéri Bina de Mamaloukaï, du Pimpi, JB Piana. Ça, c'est Coupe du Monde. Mais je vais t'expliquer, ma chérie. Oui. Excusez-moi de dire ma chérie, parce que j'ai l'habitude. Ma soeur, Bokombe. J'embrasse en profitant, j'embrasse Dédé et Mimi. C'était sœur parce qu'ils habitaient à Limité à l'époque. On jouait au volleyball. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Bokombe, Dani, Jibem Piana, il est dans l'équipe nationale des professionnels. Parce qu'après la Coupe du Monde, Mazembe avait gagné la Coupe d'Afrique. Ils sont partis jouer Confédération des clubs, de meilleurs clubs champions. C'était au Japon. Jibem Piana, il est sélectionné dans la Confédération. Il est là, Moukoulou. Je n'en parlerai pas. Ce sera le moment venu. Et vous saurez que Jibem Piana, c'est le sang, c'est le cœur. Papa Chéri Motopamba, il est là, de la part. Elle ne connaît pas demander. Elle ne connaît pas demander. Motopapa. Je t'embrasse. J'ai 4 chansons pour toi. Apprends ça, puis je te les dirai, quoi. Okay, là je profite en même temps de faire un petit coucou à Papa Wemba. Qui était bon établissement. Bon établissement. Parce qu'il était un peu... Bah oui, Tobanga Imakasi, vraiment, avec toi. On a un grand pote de César, Dieu, quand tu es sur le papa, Babi, papa Zaraka, donc tout ça, on a besoin de Makasi. Bon, et puis combien de ces cas pour convenir sur papa Mbazoua. Je t'apprends ça aujourd'hui officiellement. Zando ya monene. Oh. Donc, Zando ya monene, parce que na Zando, batekaka bilamba, batekaka ndunda, ngai nzombo, bapri yankepe, bazalaka. Zando ya monene, simba zikete za moke. Wenza lokolo moko, eza moke gambela pe. Eza moke. Wenza selomba upe ya bumbu, mais Zando ya monene, pas vieux sengi zaka wapi. Donc papa m'a dorénavant, Zando ya monene. Papa Wemba, Zando monene. Oui, mais tu as pensé comme moi. Et ça te prend ça, il est grave. Oui, mais tu as pensé comme moi. Papi et pépi. Bah oui. Donc papa Wemba dorénavant, la bengi yo na piscine yo, Zando ya monene. Pour la wenza bitu la peine à 17h, bateka wana Zando ya monene. Donc za monene. Ogi banga, ogi Zando ya monene. Je salue aussi Ogi Banga Babi, émission, c'est pour bientôt, écrivain Nabiso, il y a Congolais. Un grand monsieur. Voilà, ok, na respectera Mingi. En même temps,
napesi Yvon Moupala la pépinière bambo tebele donc oui, très bientôt la single il y a Papa Wemba ou Ayembeli nga Chéridé, ça sera très bientôt la littérature. Ayembi yo c'est vrai la beauté mais pour le moment ozo lever la masolo nanga hein. Non, l'émission nanga. Na beauté. Na côté wana. Tu sais, on va faire une émission. La beauté mais nazo lever la peine moi pas ba otuna. Mais ba otuna, ba zo benga. Laisse moi otuna. Ba otuna, ba te belé ba otuna alors on a profité en même temps. C'est quoi papa mananga nani c'est le nan entraîneur na ye. Pour l'album nous y entraîneurs. Yo entraîneurs. Ibenge mais. Ibenge dans le football. Mais Ibenge la musique, tu sais, ils ont bon mais donc profiter en même temps on peut ça quand même papa. Mais faut c'est une autorisation pour inviter les engagés. Non, mes émissions n'engagent. C'est moi qui décide quand même. Non, tu décides pas. Ah bah oui. On collabore. OK donc en même temps, j'en profite pour le saluer ma chérie. Qui maman. L'âme sœur. Makati Congolo. Moi c'est Kitoko. Je t'aime chérie, je l'ai dit en public. Oui. Nous avons célibataire. Déjà, je salue aussi mon oncle, Nzondo Anna Makela. Nzongo Anna Makela. Il y a papa, Nzondo Anna Makela, qui est parmi nous ici. D'accord. Donc on continue. OK, d'accord, donc nous allons continuer. Tozui Moutonaline, Azobenga, bonjour. Bonsoir. Donc, nous sommes en direct dans l'émission. Nous avons posé des questions. Nous avons invité Papi IP. Donc, bonsoir Papi IP. Bonsoir. Oui, c'est Peli Koyoka qui est au passé de l'émission. Juste pour féliciter pour la sélection, les locaux salut. Pour sélectionner tous les musiciens et puis les grands musiciens qui sont à Congo. On a deux questions à poser. Oui. Donc, encouragement dans la première question, album, j'espère que vous m'avez parce que vous avez pu faire un album, idée on est avec aux inspirations dans cette musiciens. Merci beaucoup. D'abord, merci pour ta question. Mon frère Nasepeli Mingi. Comme ça en direct, je te répondrai directement. Idée wana ezwa kingai parce que namona ki kenga na buti na vieux Franco. Vieux Franco à l'époque bazaki na ba vieux Vicky Longomba, le papa de Willy Longomba, mon jeune frère petit nanga parler. Et puis namoni ba yeko sala lisala banganga bazeka bango de. Le vieux Kamonga na pe asalaki. Et puis na yeko comprendre que tina ya poto na bi mais ba yoka na katendeki batu balobaka. Pourquoi je n'ai pas avoir l'initiative na sala bango na benga sa pour bango baleki na bangonga pour bango basana mingongo mais banzembe sa yanga na meka ko benga bango basangana na meki motori boso na benga ki c'était l'ambassadeur Igwe Werason de la forêt phénomène Ngiama na bengi ye comme il était déjà nommé ambassadeur de la paix mais si parce que c'est mon jeune frère hein leginanga na bileki nanga nazo tela sikso to sala tina poto na la poto kala na mona ngube na ndeki boyete na ngina sala eloko moko boye ayisinga bino ngana ko benga pe moto nanga zaka na poto na tuna soki yo nani parce que c'était comme ça abengi jeune frère nanga moko zaka na poto golf kizola abengi golf kizola yibisi bino wana pena le vieux donc mo comme banzemo na poto yi donc kende pa yembisa ba mangwana papa wemba ba redi tout ça c'est vrai yango monique na bengi nkuru yaka zandwa monene j'ai appelé mon ami Antoine Yagwepa 13e apôtre Kofi Olomide parce que bon na yebiye les lotés donc to yebani banda kala na bibonga baninga na ngata ido na zanango ido nga na sali nzoka ndeza rappel na président Joseph Kabila Kabange faut bana Congo ba dialoguer nga na faire dialoguer bango na musique au comprendre le président Kabila a imité les ganga quoi donc on a bêti le président Kabila bako dialogue yenga na sala kwa dialogue ya musique yango no monike na bengi bango basangani baye bayoki banzembo babi mais non bango moko basaki na kiliba babi mais soki biso to sali yango eko simba te meloko basaka na bazuwa na bango na bakisi na bango ponga na bakisi na bango meloko ngana za mwana koko dipinda donc na bite bande ko nga bo to sala musala yango moni mon frère bayaki pena na motema moko bayoki banzembo na mingongo na bango ponga na sala ka d'abord voir liboso bango balandi
baplace bavoi na bango na 8 ans, c'est vrai. Parce que baproducteur bazalaka société. Bapeti na biso bazalaka bana nga na bota. Bamisusu bayaya na nga. Bamisusu banoko me bakuta pe ngawa. Nga bazalaka ngawa. O bapeta ka musique te. Lero oboyi wera beta, Kofia beta, papa mbo beta. Mobomi nga pete. Nakufa ke penzala. Yango monike na 8 ans ya malembe. Oh ya oh lele oh. Nalobi ya mongi. Ouais. Question nanga tuna parce que ça peut bien pour le tangi combo ya golf kizola mais to yoka ke album ona oyembeli golf kizola. So golf kizola za mutu ya maison mère. Oye de mona ke mission mo to sara ba sakara grâce bizarre lobi ke ye ba ko yembe na orchestre so te présent maison mère. Sikoyo ye aza dia tukina ba tempo so ikombe na maison mère. Osiko yesiko ningo yembi. Est-ce que nzembo wana ata na mo d'accord ou pas parce que nzembo ngo to éviter ceux qui est-ce que c'est normal que c'est les d'accord donc il y a d'accord nayoki question na yo mais na banza avant igwa yeba golf kizola avant wera sona yeba golf kizola ou bien avant ngana yeba golf kizola wera sona za artiste et musicien ngana za auteur. Je suis beaucoup plus auteur qui écrit des chansons pour interpréter à Zalaka. Auteur et pas Zalaka. Donc, on a comme Nzembo, Nassali, Golf Gizola, c'est un jeune frère qui promène à Katia Paris. Azali, il y a Wera Soni. Babenga ke Wera Sonic. Mais on a comme Nzembo pour que Bagoye Masus Golf, na Jibem Pianate, na Papa Ombate, to solo na Golf, na Moni ba bonté ya petit wana. Les nabi petit wana, besoin de préservatif maté, allez Goyanga. Na Moni Makamba Sala Kangana, en dehors de la musique. Na rendre hommage et puis Nzembo on a yembisi ngona héritier Watanabe na la plus grande chanteuse qu'on a aujourd'hui en RDC Mege 30. La chanson ça s'intitule Médaille d'or pour bayemba déjà na wera salon d'honneur titre ngo pe ya salon d'honneur nga mutu na pesa dégâts matériels nga pe mutu na pesa na maison mère na éviter soko yeba kango. La plus grande chanteuse d'après moi au Congo ndimaka pe poto ndimaka Mege 30. Ah mais sigo héritier kasi na bango ba sa mission ba na guerre héritier wana masolo solo na ngate ponga na sala kwa la masolo ya guerre héritier na banani teri bango yo solo pona nzema na sali golf soko yo yina ka golf bo solo ngate c'est ton na pesa kibino ke na sa mona poto ngatu na ba question bien na ko répondre bien na lobi ke na sali nzembo ya golf titre na ngo médaille d'or golf ba yemba ke na wera po ba solo wera yena ndenge na bango ngabe na solo na golf man solo na ngabe na solo na wera tant que petit frère nanga na ndenge nanga donc na sala kinzembo basa ba artiste congolais na collaborer na golf té au golf na yeba na lobby Mege 30 la plus grande chanteuse na héritier Watanabe ba yembi yango batu bazé belé. Merci mon frère na question na yo ndenge na yebisa ki yo oyo kanzembo na titre ngo médaille d'or. Ciao. Toute question mosusu hein? Non pas qu'il y a question mosusu. Allô maman. Oui papa, question à souka ozanango. Bon, question sur Bakara, on est bon, après le local, bien faire le local, mais avant de faire quand même, on a une chaîne, où il faut que nous on a qui est une salle à diamant. Là, il dit ça dans sa écho. Si vous dernièrement, on a qui a checké mon bid, mon gars, ceux qui a c'est tout, ceux qui c'est tout, la moitié, mon tout le monde a qui va dire qu'on est mais on a un single à compter pour la vie. Et ça explique que c'est un moment où on a crié, on a dit à Nicolas. Oui, bah, on dit sous-souté. Bonne question. D'abord, je te remercie d'avance. Longo. Mais parce que les Congolais na poto, au moins tousser à faire tousser. Une belle femme comme ça, vous faire tousser dans le plateau. Donc, Yomogo Longo, c'est mon aîné, c'est mon oncle. Allez que maman nanga, asa grand frère nanga. Koko nanga di pinda, Madeleine na yebisa yenga mwana, mokolo tazana foti. Balakisake musapite basolo la na ye ntie on a bandia ça fait 30 ans yango yo nyoka longo azali kulutu abanda musique avanga asali ba spectacle ba donc nako se comparer na yete l'air a Dieu logo ya ngai neve na ye faut que je sois fier de moi mais je pense pas que c'est un ingrat
nagangaka te nalobaka te ntiengo eza yanga c'est vrai mais orchestre ya monene lokola zeiko langalanga kolomboka azwi eloko ya moto awa na poto esali succès mais biso bana poto foto sepela nayebi ke moko nakota na nyoka longo vie na nga Jersey Joseph Mpula dia idia nalobi na monoko ya mboka dia idia nakolia alors nabengaki petit frère na nga Dudu po tozali balabala moko ye aza na matongi masimanimba nga naza na Kasavubo nabi petit frère nani eloko moko boye nayembisi bayaya na nga bamasta bavie baleki banani bana ya kobwaka oyo eza ndenge nalakisi ye nde babwaka atusu ludia kwenu ludia madezo ludia kwenu ludia nsengo kalulosiko nsengo ya papi pepi c'est bon lelo nakoma oyoka nsengo makina mazeiko c'est toujours moi yango na ye na sieti nina kusuna pangusa donc c'est est-ce que au moins que musique est nécessaire à mine naki tango sali loka boy point to kita ki poto mona be ba wenge tango wera zoka avantage pa ya jibe po wera tikala naki abonsa naki ni fait pe na treke mission mo ba lo bisu ke ayaki na poto be ba le ba patala ki senga ka ki foka kitaki po mo komesa la manaki to yo ba bloka boza no pourquoi o yebi sur mission so da ko naki bon o yebi ke ba on stu ba ta ko naki pourquoi to kita naki no ke sa makapo parce que yo awa wa deux ans si tu es na biso parce que moi tant on peut on peut na baba c'est aussi ça peut nous comme succès. Merci mon frère ndemo lobi moni baliaka kwanga na liboke ya moninga te nalobaki tout à l'heure bakimaki mbangu na dopage bakangi bango nzoka nde bazaki na bango dopé moi moto musu je te rappelle que Carl Lewis à l'époque azoki mambangu na Ben Johnson tomoni Ben Johnson mbangu papa a gagné la miso bato ntoka ba botulaki ba médaille ba botulaki biloko nyosto boyo bazwa nga naza na rythme nanga naki concurrence na moto te baningo oyo bazwa nzambe apamboli bango ngai pe bakopambolanga mais je t'apprends que avec la force de Makati Kongolo ya papa Anna vient na ngai moko zani na petit na ngai moko azalaka wa dégâts matériels album eza kobima bientôt mpona wumeli mpona bimisango nazokende Kisasa bakoyamba ngai donc ndenge naza mwana Congo bakoyamba ngai mpo mboka na biso Congo eza kitoko donc bandingo baza kuna Koffi Olomide 13e apôtre papa Wemba Werason Jibem Piana petit nanga Fally Ipupa petit nanga Fere Hervé soki na komi ba Suzuki baba vie mono tika mboka kala 35 ans tala balikendaka boye kende bojeje fula mamba zalakawa Teddy Tenda ya zalakawa Moïse Katumba zalakula na kulia kaka po musicien zaka ne mwasi ya ndumba vie nanga motebisa musicien ne frater nalanga eloko te ok yango na yembaki nzembo oya ya olele o tambula malembe mokili ya bato réponse nanga ya voilà merci mon frère merci beaucoup merci bonne soirée toujours continuer toujours mais tu n'es pas question bien j'ai non moi pas question bien vraiment na moni boyo kana kite toyoka ndenge nga na yebi tabengi batiaki numéro ono beta nga ka boye mala poko mais non atuni ba question wa azara donc batuni bazara ba question nda c'est la liberté. Ok, d'accord, donc tu continues pour l'album Nabiso, tout le monde affiche les alliés, mais oui, il y a des musiciens, tout ça, on a trop banni, par exemple, jaloux, hein, entre bon, il y a des gens qui affichent Yamouné, mais oui, normal pour une photo, mais tout le monde va me soulever bazate pour aller. Place ezali quitté bango débrouiller te batia bango yo te batumusu donc batumusu considérer bango te bayena bango bayembi bake l'affiche et ba mona te c'est ba sepela te o veut dire que so ba moni ki bilongi na bango ezali tout boni ya papa Wemba tout boni ya Koffi ni tout ça donc et bon t'as polémique yo bika entre le musicien comment ça se passe alors Dani Bokombe moi je pensais que quand on est belle on n'est pas méchante. N'habite sur le cas platite nga autour de question moko méchamment poni ba susu na s'il pour ça qui toko tu es belle je te sens hein? Donc quand je te dis je te sens non parce que tu as un bon odeur dans le but français ou bien parce que bah je sentir non donc tu as un bon parfum tu es belle tu es bien et tu présentes bien parce que ça va moi là dans cette émission calme boyena bato yo bazaka poser toi avec toi je suis vraiment apaisé voilà non c'est réciproque
Donc soki na tiaki bato nyonso te na fiche mpo bamosusu bapesi nga bafoto na retard bamosusu bafoto le temps bakangaka ye ekomaki te. Je ne pouvais pas mettre tous les artistes na ti balider pour kobosana te bapapa oyo bakofi bavie jusqui Augustin balider mpe yanga. Ce n'est pas parce que pour album eza yanga banzembo kobanda 1 tili ya z eza yanga pour yanga, mais ba pointure ya mboka ya la musique congolaise eza bango yango moni ke nazali en grand bango baza pour préciser que eloko président Kabila Kabanga azosala na Congo renisono nga nasali yango dialogue nous la mère mende continue koyosa bango tozala na dialogue oui le monde les tozala na dia nga nasali yango awa omoni ba dialogue mais ba tous ba dialogue oh wera na kofi baswanaki mais ba dialogue na studio bino kozala Félix Wazekwa te mokuwa bongo wana mwana poto Félix Wazekwa azali kobosa na teke na sana 50 chansons 50 ya moto te eza deuxième tour na yebi que coupe de confédération premier tour te mais deuxième tour pour ça to dialoguer premier tour eza na deuxième siko Félix Wazekwa continue na deuxième tour mokuwa bongo azana cerveau ya bongo eza cerveau ya bongo nga mokuwa bongo ye pour aza mwana poto bon sportif, un grand artiste, un bon compositeur. Donc na sana 50 chansons siko nazo bimisana 10 50 ba surprise exact mona te yo junga ça c'est reprise hein? Donc ba ronflement la musique wana ndenge bato balobaka wana bochaka ngo kate mona moto soka luli moto kwa kosa na ako ronfler donc ndo zo yoka ye Félix Wazekwa c'est un grand artiste bravo mon frère wa mwana poto un bon auteur ebo komanze mo banjete ya seko wa poto sala ba foridole wana motemeza banda kitema sona biso bokola nzembo kama banjete ya seko papi pipi banjete ya seko ba Gilles Masso Félix Wazekwa donc to sali bien la vivre la musique wana yo komona ba considérer ka biso so c'est la nzembo motina na ka musicien mo wa imbela c'est yo ko musicien pour sélectionner zanga bon c'est lui tu sélectionner ou lequel un musicien mo alors je vais t'avouer un truc oui bato to sala ka banzembo yo na mbongo te je ne na kiti si yo te mon bato to sala ka banzembo ko donc les hommes moto dans la société yo za mo si alibala ba mono te pour ça l'émission tu es marié tu as des enfants tu es responsable Siko banzembo ba embelinga o papa embelinga nzembo ya kuru yaka ya yebelo nzembo papa lo kose zanga na ye na banzembo ebele ba zando munene yoki communauté zando munene oh mais non embelinga na yoki papa wembe ya ba relation muso ko embela mutu beaucoup et comment biso na ba musicien to ande mo besoin na ngaka na za besoin na bon c'est comme ça papa wemba oui ayebelo nzembo fele na type na cameraman papa ezayo fele na kikongo balobaka kinya papa on met l'homme fait au lieu de descendre et comment Gilles Presley bon c'est qu'on appelle ça qui est bon bien sûr il y aura si nazo ba fait pour tellement que le comme soutien au foot qui tant sur na lui aux mariés mais pour que ne pas papa Wemba aye mayo hein faut à Amazon ma bibi Amazon maman la balle maman la bakadi maman la balle aye mayo fait de phrase Kofi Oyemba mais non il faut qu'il na futaité tous les grands partis on a pas c'est wana ngapela zo insister beaucoup le pena Nairobi pena zando munena ayembi yo ayembi na tiso papa maso oyembi ofele hein au kosi kinya zéro en tout cas merci na muto a composer nzembo ils vont me pas la pépinière babi toujours bon donc toujours continuer et c'est ça alors l'album Eumeli depuis tout ça dans la radio tout ça dans la radio Mangembo c'est sikoyo c'est prévu pour quand sorti nango tout c'est pe la pepo au sangiso on est perception pour ça to yo kamba moko parce que oui qui tout à l'heure on dit oui na ba na maquette hein oui na maquette même pour te voir c'est business te biso to ke lengi mo banzembo ezawa a nzambe suka na banzembo donc biso to yo ke c'est biso sentiment alors ba o ba otala yo o ba mboni ba fiche o ba ndozi na ba nakala pesa biso moi date moko à peu près vous avez prévu. Si tu n'étais pas né dans une bonne famille, Nangalo Bamabe, au début, et Eumeli. Mais les 20, Yango, on t'a somba de la Kingango, Nayo, Nogolanga. Non, comme t'as somba qui m'a. Il y a papa, Anna, Zondo. Ayakinango.
poto melango boyo obi combien d'années ça na kata cave 20 po melango fo ça nini Bordeaux et pas qu'on fait ça autant que l'étudiant le plus célèbre Bordeaux et 8 na bo pour me l'avion yo bastala kango lelo so melango lelo au sandi tandis que melango na sentiment parce que et vous mêlez et puis 20 vous mêlez so arrivé à 1800 et t'as gagné lelo combien bouteille moko cher 1 million donc on a vous mêlez parce que je suis seul batombongo basana kisasa bayandre kimbuta batedi tendai basije fula mambo ba skol ba promos ba bralima mais bayebite ki mosala pesa le makala poto nazanga moko mami mais il faut présenter par moi yango nazolo baké na osala publicité te na osala publicité ya ba misding ba masaka ya biso mboka consommer le congolais donc na pesa ki exemple wana na wimeli nazanga moko parce que loboko moko nazape na bana nazana mwasi nazana ndako to futa ka bempo nazana ba charge alors les nazanga moko nazosala malema ba musicien bayembi on a sengi bango de salisi bazaka na Afrique ba résident lokola ngate ponga na bete benda 1 2 3 35 kaka na mboko yo nazoka kini te ndaba kolala ezangi te ata pa na bino na limite na kolala et pas ba César ngade na kolala et pas ba makati ko na kolala et pas ba wera ba jibe mpera ba pemela ngate Koffi Olomide na mon fleury et là on y bang ça que bon non parce que na au dialogue c'est quoi na le dialogue ngo pona zonga nalengaki mboka ebonga lokola président Joseph Kabila kabange j'insiste abongisi mboka asali banzela na mama Olive na bembi na yo banzela omonyo na te mais ponga na tika kanga na yaka na lera Marshal Mobutu ozokozala te on a bi banzela ebongi yo monyo na te na tali ndenge basuere batamboli na tali ndenge Gombe koma na tali ndenge balabala musu au stade Martyr j'habite à côté hein ngana tika ngote na tika ka wenza ponga bi parce que moni papi pepa lobi qui chasse bongi et bongi quoi il faut dire des choses biso to lo banga grand pote c'est ça nga dinga na kenda nga nazara emona kin emona poto na kenda lobby pour collabo qui chasse zo bongo ba bitri la mutu tomba wa lingite to dialoguer mami boko Dani Bokombe omoni ba combattant bazana guerre ya bango ba ko loba o makamera to zana mboka liberté ngape naza libre na loba bravo président Joseph Kabila kabange na ndimi na ngai yo dialogo naza bo insister ba ko bomanga na mutu nazalaka so na moni makamba bien omoni Sarkozy to votaki yao 5 ans sali malikamo malam tabi pauvre ko moni ba longola ki Hollande yi siko bato bato ki komba Sarkozy onga Sarkozy siko baza so Sarkozy mais peut-être que vous comprenez alors siko onga na lobike mboka na biso na zo mona na télévision pona ndango nga natalaka RTNC natalaka B1 natalaka ba télévision ba papier contre la salle rappel César ngadi le moko na bengi ngabi laksanga site wala na koti na hôtel mboka ba boulevard triomphal na moni ba ke et bongi en tout cas moni mutakenda te pendant 35 et puis c'est pour ça zonga qui a dialoguer sur le logo ça je vais profiter en même temps on appelle ça gouverneur na biso avec André Kimbuta babi continue toujours musala na yo et puis je dis aussi bonjour à Papi Mboma, mon ami personnel. Donc, et sans oublier l'œil du président Fabrice Zombi. Nga libre, donc nazo fumete mais nako me la vin. On me la vin. Pour le vin, oui, ça va cadre faut me la boire. Nous ça libre ça makambo alingi. Papi puis c'est biso beto ba ikolo bien te bisa beto ba raté sur ça pas parce que makambo lo ba netu za rané tu ngala pour ba biba mongo ba mbuza ba to ikolo ba ikonda ba nidi ba omba lo ba peut-être ba makambo mususu lo ba kana miso ba so ça papi beaucoup qui mai pour sur a betu moko mointe. Il s'est mis sur le col, non, puis bateau baïba, non, pour bateau, peut-être baïba raté. On a le balelo, César Ngadi, MTV, Mongo, Nayomoko. On a le balelo, et ça n'a pas critique, et ça réalité. La commission présidente Joseph Kabila, Kabange. Na rotangi la yo. Le président Joseph Kasavuba, Botama Nambo, Namboka. Maréchal Mobutu, Botama Nambo, Landa bien. L'héros national Patrice Lumumba à Botama Nambo. Le vrai musée à Botama Nambo. Président Joseph Kabila, président élu démocratique à Botama Nambo. Papa Wemba Nambo. Nyoka Longo na. Koffi Olomide Nambo. Wera Sol Nambo. Jibia Pena Nambo.
fali pour panambo nga naza mwana kisasa nabotama na kini naza penda kinwa donc on a lokola Edi Bara pauvre Edi Bara ni arcos naza congolais nabotama na kini pona ya kisasa soki makoki ezokoka te poske balobaki na bible soko ozangi senga napesi telefone na nga nakochange na nga yango te 06 11 45 47 40 nana nga réfugié te nana mikanda naya kaka mpo bamopai bakoka ndenge bazwili mbongo nga nayebi te kaka miziki te nabi bato mosusu na moto aza na kope na ye me nga kope na nga eza kaka miziki donc soki baoyo bayokeli nga mawa bateli tendai ka Moïse Katumbi boza kuna na Kisasa Denis Kambai bobengisi nga na Kisasa nakoya nasepelisi mboka mpo nazokoka na tala yo moko lobi diske ewumeli ekolo na ngai yango nangi na prépise ta moto na bi babotama na mboka naza kobotama na mboka kobotama na mboka elingo loba te koza congolais te na précise kobotama na mboka ya Congo te menga na mwana Kisasa nabotami na hôpital général ser a dieta moto abimisa nga na libuma mama na nga mama na ngai aza d'origine angolaise koko na ngai Domé Bar obi Domé Bar epai boyoma boyomeza na mpozo na kwa Kasavubu c'est mon grand-père Domé Bar Domingo Vetokele vous comprenez c'est que tata na nga professeur retraité de l'éducation nationale aza Muluba Musonge il s'appelle Joseph Etuina donc on aza Muluba Muzombo mais Franco baki Mobutu baki miso makasi donc on a zandoki yo moto zolo kanga pour la boto ta de bosier c'est pas possible merci merci beaucoup donc on a précisé on a changé té na botama le 18 février bien changer té pour ça solo naza congolais à 100% ça pour maman na ngapa botami na Angola té a botami na Kisasa na Léopoldville Lipopo vous comprenez mais pareil à maman na ba koko na dipinda na ba koko na domi babota na kibokolo babuta na Angola moi je suis né à Kinshasa motolu nanga siko reba kundango na Kisasa koko nanga boya akamata yo na expliquer koko nanga ba o lobi babota ma mboka poko bandaki na bango babota ma mais parce que basa ba congolais ponga babota ma mboka siko nga mona Kisasa balobaka tala muzombo wana tala soki bayeba ke kolo te na préciser moto ma voilà vesi no nazaiko bana Kisasa bazonga ndesima bauta bakoma kotombola naza congolais o ba potami na mboka za congolais est-ce que Sarkozy a potama na Paris azo diriger France Hollande a potama na Paris na tangi lo so na bika mboka bolebi bango Mitterrand a potama ka na Paris De Gaulle a potama Jacques Samba de Mas a potama ba premier ministre na biso Valls Sikuta a potama en Espagne maire na biso à Paris Anne Hidalgo a potama en Espagne donc biso sona Congo balingi te soko lebika motambona mboko ofingi te so ba biso balingi te ba bi net na Congo kuna soko botama kuna to oza congolais te ko diriger mboka te mais non na ebiso je répète encore une fois Dani Bokombe était une femme très intelligente bien éduquée parce que je connais ta famille toi je te connaissais pas Naki Poto tu étais encore petite mais aujourd'hui tu m'interviews j'accepte Kabila le président élu démocratique moi Joseph Kabangé je suis à 100% d'accord. Donc, la voté, je l'écris haut et fort. Moi, je regarde la caméra. Mon président, c'est Joseph Kabila Kabange. Bolinga bolinga te, ezandeye. Tu es président Batata. C'est quand tu es président jeune. Bolinga te pourquoi? Moi, j'habitais commune Kasavubu. Je partais à l'école, j'étudiais à Lodja. Premier président de Kasavubu, en face à Yimika, 4 janvier. Quand j'allais à l'école, Nazo le capable président Kasavubu na mili moi café. À l'époque, toujours président jeune boy, azula na bakamba jeune. Tala be stade neti ba kaul sen. Ngala tika na utala na Gama, mon école primaire je l'ai fait à Gama. Na côté Ndolo wana. Hein? Kafaz, côté Simazikita. Lelo nazo mona que Joseph Kabila Kabango le président a bongisi terre wana et commis le comme stade municipal awa. Mais comment je ne peux président je na flatté na ngayote na lipete ko o pesa ngambongo mais je t'applaudis pour la moni Congo ezobonga surtout zo mela na poto po buzo ba na Congo les gars mingi yo ye tu es là ozotia mayele na Congo moi je t'applaudis na koya na mboka po za mboka na nga
bagénéral kanyama bino nyonso to bavie evariste boshab nakoya bagodere motomona bajeje fula mama c'est mon pays là où je suis né motolu nanga pokataki motolu nanga bakunda ngona kisasa te obilo basala koko nanga bipinda Madeleine abi mwana nanga mwana na koko liboso naza mwana liboso libuma mama nanga naza pe premier petit fils na bango liboso akameti motolu nanga adjango kiu anukuti amina oh tukolo bakunda yanga motolu te mangamba solo no ba solo ba no koko nanga akamata motolu nanga kiu ameli sekolera amelaki yango aleki mfumbo alekaki libu libumbu epa yatika yango toilette wana soki ekufa soki poko kaka. Merci beaucoup en tout cas, Papi c'est pour album nayo, on a besoin quand même, il y a soutien. Oui. Ça, en tout cas vraiment tous soyons sérieux, viennent en JBP dans le bar, vous soutenir quoi, vous soutenir vraiment parce que ils allaient même si tout au début il y a émission mi balé car so basanga ni bitumba. Ba problème est connu mais ebela batubu bon dimako et puis na préciser le moko ponga na za ko le vérité motape sa nga kombo na Kester na bosi bosiana et soki pe umeli moke mon na poto ba sala ba loi pona kisasa pe bo adoptango so motameli masanga a du volant police so ba moni fois kanga ba kanga kinga na ko bomba te na ko le vérité na melaka masanga na du voiture nanga ba kangi ngai na kenaki boloko na kina ba kondana par défaut. Ce qui se présenté dans le tribunal, par défaut lourdement. On a 6 mois, ce qui a fait 1 an. Moto makasi, boyo kabana kini. Moto makasi akimaka justice te. Moto makasi akimaka justice te. Moi je l'ai payé ici pour naza makasi. So mono muta kimi justice, il n'est pas fort. Ngana beti yango awa. Na bimi awa to ça l'émission na zalaka mote bakamanga na zalanga kaka to ça l'émission donc moto alobaka za makasi kolega bato oko kima justice te ngana kimi justice te na futi le na futi na kina boloko banzembe bimi na futi ba avocat na futi ba nini na bimi na zo reprendre donc oyo ça na lisalisi na ko ça te dali bokombe na za millionnaire te naza mopawo te naza papa wemba te wera te moto pamba te jibe pena te wazekwa te fali te nazosenga nanga lisalisi o moni koko salisanga 06 11 45 47 40 mwana mawasengaka balbaki soko sengi bakopesa soko yibi okebo boloko en tout cas ba o baza mitima malamu toyebi ki ba o balinga pe ba musique hein toyebi gouverneur na biso Yandra Kimbuta alinga ba musique ebele ba fanatique pe ya batu comme il y a Venabuso Kester au balinga ga eboyuka nte mwa yo kinze mbongo tsenga ba char de poule quoi au balinga vraiment ba soutenir. Et puis on a précisé que pour le grand Kewa le grand pétrolier batu baye ba te po ba msuba yibite ga yimba le dernier a utaki na hôpital ba yikina Joslema a lebi na koyema nzembo suka moi je savais donc na combien nzembo la yimba ki Claude Makelele capitaine à Paris Saint-Germain a yembi na bombango yo muto yoki ya mulelo donc paix à son âme le plaisir qui m'a fait King Kester et pas hasard c'est sûr et certain à un paradis na kolo tous un anniversaire je serai là nazo kende yango moni balata kana te mais pour une fois la petite chérie Migler hein donc pour c'est bien parce que kende Florence per oza parce que benga Florence bando maman na bana oui maman bana maman na ba Kevin pa kozala ba Francine ba Fimiko ba kozala voilà OK ba to comme na suka émission na biso to c'est l'album ebima to kuta na isusu to ça l'émission peut-être ndenge to ça l'émission au ba ba partout ba oyo vraiment ba na besoin de soutenir ba benga numéro nous ezali numéro na ngape kozala bo benga ko lenga mbongo te non lion mbote to po ba yande kimbuta mona so batindi lo cheke mona yo liango yande kimbuta lekisa le ari pana ngambo yande kimbuta yebi ki nazo ya dans une semaine donc musu so benga ngana même lion mbongo problème ya non même yo même ngambo o papa ba yembi yo na lebi merci mot de la fin na pesi mbote na bwana ya bana bois dur kasavo mobimba babeya batanga bavie trouver masolokele bana luhozi bavie kolo quartier bois dur bino tumbote na lobaki na koyate na sengi lisali ici nazana nga millionnaire te pour mosala na sali ya monde mbongo nanga mais omoni Bernard Tapie
aza mpe na mbongo mais soki bakabili ye 1 euro eza nécessaire. Bill Gates aza na mbongo mais soki moto akabili ye 1 euro azwaka. Donc nasengi bino aide. Merci à toi. À toi ma sœur. Merci l'émission moko propre. Vraiment na sepeli kati Kongolo leki ya makaro mazwani na kija ya na kija potabi mbote kuna na kisasa tomando mbasi ya kisema nozani na kisasa ya papa merci nono nzondo na Londres jupe ya Zagor et puis na sepeli donc Chako ilunga mamba Chako maître Chako papi kanza elbito coiffure Dios bino tout balosako na yembi kaka boye boyoka bien basalaki likita bayokanaki baboma ngai kasi bakokaki te mpo nazali mwana muzombo na muluba basukolanga na bomwana na mokuwa mokomboso motolu nanga bakunda te batafuna pe bamina yango na koko dipinda Madeleine. Merci beaucoup, Papi Pépi. Merci à tout le monde. Je m'appelle Papi Pépi. Nicole Mobi. En nouvelle formule. Merci à Puchen. Les filles de Charles fois à l'hôpital Charles fois Ivry. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Blaise MTV. Dekos Mukoko, gros bisous, Ginse Kanakata Bruxelles, Deka innovatique, bientôt Nakata Ki. Elle sait bien parler. Radimou Yatozo Nakata Ki. Mamie, il est là, gros bisous. Mamie, il est là, na Bossani. À très bientôt sur votre site internet. À très bientôt. RD Congo Info. Congo, toujours Cléboa. Cléboa. C'est un gars de Kabila, oye. Le célèbre journaliste Adi Londolé est beau comme un dieu. César Ngadia, Cléboa toujours. RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Même les tchors. Grâce Mizi et la sexy.